Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tina bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille Mbongo ndambu ndambu. Et ben maison volée. Na lingi risqué. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. La signature na yo, Salrani. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, ok. La signature na yo, Salrani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo, Salrani. La signature nanga ezalaka mijibu jibu. La signature na yo, Salrani. Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. Mbote balandi nyonso émission moseka malheur moderne na pesi bino mbote na mbaleleki na émission place signature na biso tomonaki lolenge mama Aziza alambaki bouillon na ye ya makoso batia pomme de terre. Lelo botala bino moko lolenge mama Aziza akobwaka lutu totalaka passation de pouvoir sikoyo lutu ekweya te azobwakela mama mwadi okopolisa ekipe ube opolisa ekipe te lutu ekweya te.
Merci beaucoup balandi ya émission place signature lelo tomoni maman na biso. Bonjour maman. Bonjour papa. Balandi ya place signature lelo pesi la biso bango mbote na kombo na yo bazolanda yo. Na pesi bandeko balandi ya émission na biso signature mbote. Kombo na nga ezali maman Lucie Mwadi. Merci beaucoup maman Lucie Mwadi place signature lelo. Tolia nini? Lelo place signature na nga ezali 100% pour. Tosangisi yango na malawi. Lakisa biso 100% pour ngoto mona 100%. 100% na biso yango yo. Toza na Malawi na biso o tobengi bikocha kocha. Bikuchukuchu yango yo. Mususu toza na posa ya mwandembi. Kitoko wapi? Mafuta ya mbila pona bokoko. Mwa tomate ya mbuma, pilipili na biso, mwa bicarbonade, mungwa, mwa litungulu et puis nguba ya mubesu. Merci beaucoup papa Kalo tozotala tomoni biloko na biso pe tomoni mafuta makunza. Moni kunza te mafuta makunza. Mafuta makunza yango. Yango ndi makambo. Maman Lucie Mwadi tomoni siko tokomi étape nini bila ozokata malokola fumbo boy. Awa tosisi kosokola sampu na biso sikoyo tozokata yango vraiment esenga okata ngo mwa mikie minene penza te. Neti fumbo. Po siko totia yango na moto. Invité na biso bayoka ngo penza lelo. Batula mpaka mbamona mpeleve. Balandi émission place signature ya lelo maman Mwadi Lucie tokomi na étape nene. Awa sikoyo tozotia Malawi na biso o tobengaka na monoko mboka bikocha kocha. Toasa kitelo aboni. Yango foko sukola ngo pima na mwa mai ya eau tiède. Po ezaka na mwa mabanga. Mwa bazelu. Mais mabanga na pesa la mwa bien. Mabanga fo elongwa quand même. So zola biloko na mabanga na kati kolia ndenge nini. Mais baby ki bikocha kocha za na bazelu kazi. Ato sukoli. Ezaka na bazelu. Nde biso sukola ngo bena mwa eau tiède zelu me bozala te. Merci beaucoup balandi ya place signature lelo tozolia kango sikoyo. Comment biloko ni? Malawi. Nani? Bikocha kocha. Toto tika on na mwa otied boye vanda nanu mwa bazelu mabanga wana elongolongwa na nzoto après ça tokosukola ngo pona kosangisa ngo na sampu na biso. Merci beaucoup balandi ya émission place signature lelo wana boyoki explication ya maman na biso Lucie Mwadi. Où est allé sponsorisé par émission Moseka de Malewa Moderne. Maman Lucie, tokomi na étape nini tomoni déjà sampu na biso. Awa nasina bongisi sampu na biso na kati ya ngonde bozomona. Na tie mwa bicarbonate na nga mukie na se ya nzungu. Po sampu eza makasa ya madesu. Makasa ya kunda wana ezaka mwa makasi. Yango esengi mwa bicarbonate eza na se ekotoka nzela moko na bicarbonate ekolemba. Après ça tokobwaka mai ya bicarbonate totie sikoyo ba ingrédients na biso na kati nde tokolia yango penza lelo toyoka ndenge kozala. Merci beaucoup batulo paka pe ba mona pele velelo tokolie sampu na biso toyoka ndenge ezalaka grâce ya émission Moseka de Malewa Moderne. Merci beaucoup balandi ya émission place signature ya lelo maman Lucie Mwadi tokomi na étape nini sikoyo. Awa nasina tokisaki sampu na nga na mwa bicarbonate na bwaka ki mwa ya bicarbonate na nga pembeni. Po ezala ma bien te kolia na mwa ya bicarbonate wana bato estomac et dérangeaka bango vraiment. Après nde nazongisaki yango na moto natie mwa mai ya sika natie sikoyo ba ingrédients obozomona natie matungulu, tomate ya mbuma na mwa ndembi et puis nguba ya poussière, mwa mbuma pilipili nde bozomona et puis mafuta ya mama kunza. Wewe. Mafuta makunza. Oh là là. Yo kasolo kitoko.
mafuta mingi te po sampo bonga pe mafuta ezala ebele te. Merci beaucoup. Balandi ya émission place signature lelo bomoni sapuna biso ndenge balamba rango kitoko makasi grâce ya émission Moseka de Maleo moderne ya boye bazui wapi batula mpaka pe bamona mpeleve ya kaloe toleka. Sikoyo talaka bakomi na suka mosala esili deja making of tanti na bana tala nde baza konyema bafanatike ya baolia te baolia sambuti Yagat. ngokalo alingabo suka Nelenge oyo. Soko raté taliwa. Ya ko profiter erango oyo. Soto zolia. Tantina raté. Babende tantina raté kolia. raté. Tantina zo raté kolia. Dans l'ambiance, ambiance. Merci beaucoup Balandia, émission place signature na biso tomoni ekomi asuka. Mama lisi moi di expliquer Balandi oyo bazolanda yo bamoni plein comme na suka. Nini kolobala ngoli loba suka po na bile na yo. Merci bandeko balandi kande bouteille komona kolamba ki sampu na biso moi bicarbonate moi tomate moi litungulu moi ndembi moi nguba poussière mafuta makunza ezanga te otobengi mafuta ya mbila sampu na biso eutaka penza na madesu bakunda wana ya rouge wana otolamba na mbala nde bokomona ngo yango nde epesaka biso makasa wana ya sampu. Merci beaucoup Balandi ya émission place signature boyoki mama na biso ndenge expliquer place nini makasa wana eutaka nini ebotaka nini koloba epa na émission Moseka de Maleo moderne sentiment nini esalopa na ye. Vraiment na sepeli mingi puis na sepelaka mingi na bandeko balandaka biso oyo balandaka ba vidéo na biso batalaka yango Nzambe asunga basabone donc ba aimer trop basabone balandaka ba vidéo nyonso wana po ezala bien. Merci beaucoup Balandi ya émission place signature lelo to komina suka liboso ya caméra zalaki bino ndeko Kalo, je peux le bosser micro avec une dégotono esthétique mbemba grâce à émission Moseka de Maleo moderne to kuté na bino na émission Yassima bayo la signature na yo Zalrani. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance, avec un peu de gombo, dongo la signature na yo Zalrani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaka nini? La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalaka nini? Makoso na pomme de terre balia yango makasi ya bouillon. Maman, bota la agence oyo ekolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke, tokende chez Monfa, Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute. Et si kaba amboyaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa. Tinda
Ata misolo na yo, peu importe le montant. Kaka na 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Magnifico Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Monseka de Malewa moderne. The wind, the clouds break, the shadows start.